balandi ya mayo jino de Bundesliga to eli susu pona ko pasola poke na biso ya lelo ezali que ser na biso oyo azalaka ba businesser alors auti ko beta c'était pona concernant ba mama na biso ba oyo bakindaka na Afrique bakindaka na Congo côté ka ba plan na bango ba biloko na bango neti ba bilamba neti ba parfum neti biloko ebele. Alors, à ce pelite na comportement ya bande kona biso oyo bakenda ekosala kindumba na ba bureau ya ba mikonzi. Alors, tant bozo uta poto bozo kende Afrique, bozo alate na habitude ya okende ko bete la batwana ba porte parce que outi ozana mo valeur, ozana valeur mosusu tango komi kuna okomi ko bete la batu ba porte pona ke bakoka ko somba ba parfum ba biloko ba business ba biloko okendaki na yango. Alors, ekosuka wanate bokomi ko bima na batuana. Alors, ils ont fait ça respecter parce que ebele bazali basi ya mabala. Atiki mobile nandaku, akena ekuna, ko ça la business, oui, c'est bien. Et alors, il faut que taper ba porte, ko pona ko aider pe bande ko na biso ba o bazana moté, ba somba, ba biloko neti ba mayo chino de Bundesliga, ndenge tout ça là. Alors, ce qui est étonnant, que Serge Nabissa a déclaré que non, vous allez le komoro yamabe, au komi ko bima susu na ba konziwana. Tango so bima na batuana. Ba mususu tango bakoya koteka bakosala ba business na bango ekokoma kaka neti bazokende kosala kindumba. Alors bazozwa bato nyonso ndenge moko eza pe na côté mibali côté pe basi. Alors totika caractère wana. Alors suivez notre sœur et puis on va revenir. Merci à tout. Chemise ba okiteka na ba bureau ba kitekela ba konzi ou batu bat bazana ba bureau. OK? Parce que bino ba fille congolaise ya Belgique na ya France o bokitaka na Congo na kindumba na bino boke teke la batu ba parfum boke luka bat basomba ba parfum zo kande bo luka ba parfum te bo teka ba parfum na bino te bo luka nde mibali l'air biso tozo kitakuna. Moi je suis chef d'entreprise dans une entreprise nangai na kenda kuna so na kei na luki collaboration avec ces gens-là ou bien na luki de marché. L'air tozokota na ba bureau, n'importe quel bureau zokota po o senga ba collaboration ou lukamikanda important. Bazo mona biso nyonso neti ba fio ba kenda oteke la bango ba parfum. Neti ba fio ba kitar poto ba oke lukamibali na ba bureau. Yaya il faut botika kinduma na bino so boza kinduma makasi bo ezoto kabino bokota na ba site. Parce qu'on a commencé à mélanger tout le monde là-bas. Biso nyonso andenge mon côté. Bisognon sotozandenge mon côté. Moi, j'ai besoin de ces gens-là pour na musala, pour l'entreprise nangai. Bino kindumbe leki. Ah ba fille à Belgique, ba leki bino, ba yakawa. Donc tozandenge mon côté, frère. Tozandenge mon côté. Bino ba yaya à Belgique na France. Bino kinduma na bino 20 ans na poto, 15 ans na poto. L'air bokita Congo bokendaka koteka ba parfum na maboko yaya. Hein? Bokendaka koteka ba parfum. Bolembiti, c'est pas normal. On nous traite tous depuis là-bas. Hein? Bisonyonso. Toza bandumba bisonyonso te. OK, toza bandumba bisonyonso te. Bisosoto kitikuna toza besoin la misala, toza besoin de collaboration avec ces gens-là. Bino il faut botika kinduma na bino ya gauche droite ko tambolaka les lots toza na valeur sous na mboka na bisote moi sinyo so akita poto donc tu es comme si oyoko lukaka amibali même tu parles des choses sérieuses bazozoyo sérieux te parce que bino bokebe bisakuna so kinduma na bino etoki boya boko ta na ba site boko ta na ba site bosa makam na bino biso toza a besoin mboka wana ezamboka na biso toko zonga toko tonga tosala makambo ebele. Alors arrêtez ya okendaka ko tambolaka ko luka mibali na ba bureau na bande ko na biso ba bureau biso nyonso zandenge mon côté bon mélange moi signon sauté en tout cas ils ont vraiment pas si pour na ba congolais. Oui bon utikolanda programme na biso ya lelo ezalaki ya bino mayo jino de Bundesliga auti ko beta c'était passer na biso to changer tout ça la makambo kitoko. Oui que ceux qui ok ko ba business na Afrique kende la business tchaba business na yo na place na première position ocha kindumba na première position c'est parce que tango che kindumba ba kozwa batu ba ko considérer batu nyonso neti bazali kaka ba série bilo batu ya ndenge moko. Alors ils allaient respecter na biso ba mayo jino de Bundesliga so to kiti parce que ko sala neti que bisonde Ce sont des visionnaires. La deuxième des choses, c'est quoi? C'est que ce sont des audacieux. Ce sont des personnes extrêmement audacieuses. Lorsque tu es visionnaire,
tu sais exactement ce que tu veux. Tu sais exactement qui va te permettre d'arriver là où tu veux. Tu sais exactement ce qui va te permettre d'arriver là où tu veux. Et tu restes focus. Les personnes visionnaires sont des personnes têtues. Ce sont des personnes qui seront très critiquées, qui seront moquées, qui seront même vilipendées. Mais parce que ce sont des personnes qui sont têtues, qui veulent voir leur projet se réaliser, elles vont rester fermes et elles vont avancer. Et le jour où elles vont réaliser leur projet, on viendra leur demander comment tu as fait. La deuxième des choses, c'est quoi? C'est la capacité à être audacieux. Quand tu es audacieux, tu n'as pas peur. Quand tu es audacieux, pendant que les autres sont en train de retrousser chemin, pendant que les autres sont en train de se poser 10 000 questions, tu fonces, tu avances, tu possèdes le terrain, tu possèdes l'opportunité. Quand tu es audacieux, tu ne considères pas l'échec. L'échec, c'est une nouvelle opportunité d'apprendre quelque chose. L'échec, ce n'est pas la fin des choses. Je vais te dire, s'il te plaît, apprends à être une personne visionnaire. Apprends à être une personne audacieuse. Et très souvent, tu vas casser la baraque. Tu vas réaliser tes rêves. Tu vas atteindre des niveaux extrêmement élevés que les autres n'arrivent pas à atteindre. Alors, c'est la mingi vraiment ce qui bozo sala makamba kitoko. Alors, ce que vous allez que vous kende la business, kende l'ambition na yo ya business, ko zala te que non, o kende la makambo mususu ya ko sala babuzo babotiki mibali na bino na banda ko bo respecter bango alors e ko zala kitoko. Alors, ce qui bozo sala que business kende la business, so sala kindumba kende la botika kindumba kutu ezali mabe. Alors, bo sala tout que bo changer alors e ko zala kitoko. Ce que kende le business beta mutu oko resure parce que kindumba mbongo kindumba e progressaka na okosala eloko moko ya malunga te nyonso wana e vanité na e vanité. Alors ezala bino Mayo Gino de Bundes TV bo uti kolanda programme na biso lelo. Alors bo s'abonner na Mayo Gino de Bundes TV bo kozala décider. Alors merci. Urubani tayari kuingia ngani, ni long time, ukweli upo kichwani, sasa vitendo dharani, uchungu zaidi ya pesa nekeza kupata siku rupishani, netikani mizani haonekani, yani bonge la fight tokeo eti kafeli nazo kwamba hana akili, analijua fika baraza limemkatili, haitaji tena wakili, ni mwana mapinduzi kichwani, bonge la juzi, malengo yamekatishwa, sasa anaonekana mbuzi mche, yule rubani kapoteza ramani, sasa anachora katuni, huyu kiongozi wa dini kadoka fisadi, sasa kitengo rotini. Oh my God, maisha yamegeuka mfano nara Babeli, kwa kutulia tulia kuendekeza hama tapele, msina itoa huduma, upoi sitowacha nyuma, nerejesha heshima, ipa simame wima, msitufunge macho, taifa la kesho kwa mtoto, taifa la leo kwa kijana, ndio maana nakula msoto, nisubiri mpaka kesho. Yeah, sitaji kuwa msemaji ili nipate maji, au kuwa mponyaji kumbe mpokonyaji, ndani nafsi mkabaji, ni sawa na mnenaji wa amri 10 za Mungu, anetusi bila ai kimagazabu, wakati kimatendo anaonyesha tapata zabu, wakati kimatendo anaonyesha tapata zabu, atapata zabu. Nina ukame na mic, producer nipe beat, na huno wakati wow, kichwani vesi tupu harakati kwa hizi nyakati, yeah. Nina ukame na mic, producer nipe beat, na huno wakati wow, kichwani vesi tupu harakati kwa hizi nyakati, yeah. Nina ukame na mic, producer nipe beat, na huno wakati wow, kichwani vesi tupu harakati kwa hizi nyakati, Sitaja kilifinyo mpango, nalitimiza gano, mwanaume mapambano, nifanya mikakati, kipato ni keke kati, ugumu wa maisha ni kipimo cha akili, fikiri usiwe Yo, Mayo Gino maskini, so kilema gangama, koma, kujikomua, sitaji skendo mbovu, ingeteo maarufu, kisha niachie makovu, nipokea upofu, harufu zonikisha, hata ngetumia povu, hapa ni mkazo mwanzo mwisho, inspector kudum, so tu leo na kesho, fansi waone michosho, so producer nipe biti, na hudo wakati bimara meki mkononi, kipaji hewani, sitaji subiri tena, muda umewadia. Nina ukame na mic, producer nipe biti, na hudo wakati wow, kichwani vesi tupu harakati kwa hizi nyakati, Nina ukame na mic, producer nipe biti, na hudo wakati wow, kichwani vesi tupu harakati kwa hizi nyakati, Nina ukame na mic, producer nipe biti, na
hundo wakati wow. Kichwani pesi tupu harakati kwa zinyakati yeah, yeah, Producer Remy, Gino de Bundes TV. Bonsoir, papa.